Pas solo la vérité. Donc les 25 euros, dimanche. Dimanche, on a bien que ça bat tout la musique bien. Bat tout baninga bien. Au baninga Cindy Leker. Cindy Leker chante Koffi Olomide dans les millionnaires. Et ça, non, dimanche. Tu vas dans ville. Tu bouquines en ville. Après, on a Bana Tchango. Et il y a ma paix. Première fois, Cindy Leker a pété un il y a le barreau première fois. Première fois, musicien numéro 1 à Congo. Ah, fallait Beta la journée de la femme. Héritier Beta Kuna. C'est un concert, Moussoussou. Ok. Journée de la femme. Ok. Première fois. Honorable lobby à qui on s'est péné na maman. Na Tchangu. Cindy Leker a Tchangu na maman. Et ça na terrain na biso ya Pascal ya Massina. Ah Beta Yemoko. Yemo eza Cindy Leker chante Koffi Olomide. Koffi Rosala. Koffi a invité. Ah ok, Koffi sera comme invité. Koffi a invité. Cindy Leker chante Koffi Olomide na kata Tchangu. Batu ba yebele bana Tchangu bolaksa. Pas solo la vérité. Maramou ya manike Koffi limbisi ya solo vraiment. Pardon déjà balimbisa on a yebisa ki Ça c'est déjà na mutema. Te na mutema mutu mutayeba ngwate. Mutema mikeni ma mutayeba ngwate. Mutu olimbiso na makambo yo moyebi. Mais na maninga batu biso silo limbisi. Donc à cause de la épée ko beta bato na mon fleuri c'est normal. Ye utata ko beta te. Atani te na vie na ye eza Koffi Olomide. C'est on obité à cause de na épée. Ye mbongo balia ka makambo tu eza komba Koffi Olomide. Babia de Koffi Olomide. Pas solo la vérité. Au cours d'une émission actuellement, Popol Moufasoula, il vient de passer dans une émission où on est là. Alobi Koffi a sa fille naïe. Il y a le barmabé pour na Koffi te. N'engeni ni Koffi a kotia yé na kati ya liste ya batu o baro fingate. Est-ce que au moment où il y a une manière mo boité o ndeko na ngai azolinga assez racheté pas Popol et pas vient abiso Koffi Olomide. Koffi Olomide est un grand musicien. Koffi Olomide est un ambassadeur en Mbokao. Mais Koffi Olomide est un Mbokao, bon, bah, la radio. Si Koffi Olomide a fait 12 journalistes, c'est moi, Zana. C'est ça, Balamiki. Tant Koffi Olomide a beau na combo na. Bah, on les latte. Bah, les la poêle. Tout bon abisso. So, bah, tu vas fouler la baronne 10 et n'abissoté. Tant Koffi Olomide a fait 12. Bah, magie. Tu as foulé la journaliste, ils sont là. Maman va analyse, ils sont là. Maman va journaliste, moi, je vais là. Si on a mis ça, on va bien ça, on va bien ça. Bangoto wana, bangoto ba journaliste ba danser mabe. Ba ça sur réunion. To diminuer sur ko. Ba tiko la komba Koffi. Mais on monte que non lobby que. Ke batika. Ngala ndi japonais ta ki soda dis pas Koffi. Pardon, on a lobby bo. Ngana boyango. Batika la ba komba Koffi. Ba fula siko misien na bango. So ba misien na bango. So ba misien mo misien mo muke. So ba misien mo ba ko comparer na Koffi. Ba mala mo bongo. Pas solo la vérité. Nia si wane les gars. Allah même akasa Alexis Mungwa. Nia spéra bongo de. Première fois misien na Congo que ça va misien tout sonne. Ah. Oh, niasi yemba papa. Yesu ko kutena omba. So kutena ndalala. Na kiba pense. Ah bon mawe. Ah be ba oseka ba battle hein. Eza mabe katela te ya. Biso to lo bate. Kiba pense. Bébé chez toi. Comme on l'a dit japonais. Grand chanteur à GD. Ah. Nzamba yebi ndenga sala. Tant qu'on fait le biki. Mutalegi Cindy Leker na Congo momba oyemba awa na ba mibali na mututu baleka na quartier la tasate bato bamona o maseki yango monde ba konfirme tango ba za nzambe bato ba ki nzamba kofite poza prophète ya mukilo ase po ila bato na maloba loba yango monike nzamba salaka journée mobeti yoka munenga oyemba esani yango héritier wata merci smoke merci. Pas solo la vérité. Moi nanga kitoko avec bana tout ya ba star tout ya ba soldat tout ba star tout ba lobela ba mission na bango oza porte parole à Mike oza porte parole à Saint John oya nani ya Koffi moi nanga si viens chéri viens ah au moins on l'accès mon écran oh no bimisa kitoko abia soin out pe sur classe
Ah. Puis na téléphone à contrôler chez. Nga laksa yango. Ah, fasigo na moni vraiment bakosela o baramutu. Yeso na laxie ezandeni. Au moins nanga. Mayeli nanga. Ena mutu. C'est ça. Lelo rozate. Alors ça makambo papa au sala meilleure classe. OK. Ya bien. Ta lelo ya sala randeni. Yesu kwa sa mutu sala ke. Ya fabuka ba gâteau ni mobo. Ah. Asali gâteau mon internet. Abeta ba 3 millions. Siko o ba leader musu ba sena ba disque moko. Ba okangela 1 million. Mais Yesu kwa le ba 3 millions. Parce que dans le ministère monsieur Congo ba congolais. So aussi 1 million. 1 million. A on a dansé. Asali on fête. A bengsi ba parents. A bengsi na bana nepe misusu. Bana pe ba sa ba be makambuté. Biso to ande lokolo a Didison. Ya Del Piro. Ya bana Kofi. Depuis mon nom est à Steven. Pas solo la vérité. CNN, merci. CNN. Tant on m'a ça présenté à l'Obéni. A ici Batougué. Bon, mon CNN. Oh, Boakanini. Générique Yako. Yakofi. Merci beaucoup. Toujours évolué. C'est que ça y est, Congolais. Mindele. Mindele na Mindele. C'est que le numéro 1, Moutasanango, Yabangala. Soki aza danser toza na kati ya Congo toana numéro 1 bangala bali. Oh, numéro 1 bangala azali nani azali nani oyebi ebite banana na kufaka mabelelisa kufaka ekuma nani akoma kombata vina siko bokechu abokechu ye wana akoba te ekuma siko moko nani numéro 1 bangala nani katanga ko yebi papa na yebite azaka pende chiwo saka na yebite azaka peli ndio chiwo te ngana yebite ngana yebite bato ba otala biso za numéro 1 bangala ba comprendre nga ko fula ide tout son vraiment na kati wapela numéro 1 ba yomi oh nena kisusuma biala Pas solo la vérité. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa Del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa Del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa Del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris.
Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Pas solo la vérité. Merci très chers fidèles abonnés de Solo la Vérité. Moi, votre humble serviteur Jordan Lubakou, je suis toujours là pour vous informer, vous donner ce qui est le meilleur car l'information exige l'actualité. Voilà pourquoi nous avons vraiment tourné notre lunette et notre caméra côté culture. Quand on parle de culture, on voit musique. Actuellement, nous le savons. Comment est-ce que notre monde artistique est bourré des actualités? Et voilà pourquoi j'ai choisi l'un des grands analystes, c'est lui qu'on appelle Landry Japonais, c'est lui qui évolue au sein du groupe Quartier Latin avec la légende, je dirais, Kofi Olomide, Messi l'ambassadeur, son excellence Kofi Olomide. Ensemble avec lui, nous allons pouvoir parler de tout sauf rien. Il va pouvoir nous donner l'information de Kofi Olomide. Nous le savons, l'artiste musicien qui est notre légende, Messi l'ambassadeur, ainsi que son groupe Quartier Latin vient de passer un très bon moment au Soudan du Sud où ils ont livré des très bons concerts. Ensemble avec vous, vraiment, je vous dirais de rester connectés et surtout de vous abonner. Pourquoi pas partager et liker cette émission. Merci à toi, Migra Malundi, pour cette belle qualité d'image et à celui qu'on appelle Migene Mapapangeli, mon boss. En tout cas, merci à toi, Oxy, en tout cas, Oxy de la République, je te dis bonjour là où tu te retrouves. Koumasse, photo shalom. Merci à toi, Yann, Néné Image, le meilleur de Paris. Merci avant d'intégrer mon invité. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là, qui me donnent la motivation, la force de travailler. Là, je vois directement celui qu'on appelle Guy Basket, mon conduit à deux continents. Merci à toi pour tes bienfaits. Merci pour la motivation. Je sais que la promesse est une dette. Tu finiras toujours par réaliser. Pourquoi ne pas aussi saluer celui qu'on appelle Cornélie Mounongo, le pétrolier. Merci à toi, à honorable Patrick Katengo, Patrick Katengo et maître Célestin Ngoma, secrétaire général du Palou. En tout cas, Bambote Sikouzali, Papa Jacques Midaille, c'est la famille est sacrée, Papa Jacques Midaille, en direct de Londres. Meshak Midaille, en tout cas Shadrach Midaille, Bambote Nabino et Sika Bozali, salon de coiffure Bijojo na Limoges, Bijojo Mingu na Limoges, un très bon salon de coiffure. En tout cas, toute personne qui veut vraiment se faire beau ou belle, n'hésitez pas de faire un tour là-bas à Limoges. Là, on voit directement celui qu'on appelle Bijojo Mingu, un grand coiffeur. En tout cas, il y a vraiment Ali Kopnae. Et si Kanzambe à Pambolé, vraiment, pourquoi aussi ne pas saluer celle qu'on appelle Anastasie Aloa, mère bio na Dijon, Anastasie Aloa, mère bio na Dijon. Bambote Nao et Sika Ozali, Raoul Moulobo en direct d'Espagne. À Kumba, Tour d'Europe, grand prêtre, mon vieux, n'a pas vraiment. Bambote Ebele, Elvis, Okinawa, Cynthia Onema, Obama, Suzy, Moulobo. En tout cas, Bambote Nabino. Sans plus tarder, je vais pouvoir intégrer mon invité qui est Landry Japonais d'SP. Yomorozong Sako Monopesa. Libinimo. Ouais. Avant, on a pêché dans le Landry Japonais, Soda DSP, Libinimo. Obatebe Balingara. Landry Japonais, on a pêché tout Balinganga Mbota trop. On a pêché dans Mbota tout, on a passé Nanga. Salin Mwanda. Na Maloueka, on a pêché Mbota trop. On a pêché sous passer John Moponzi. On a matongué na Injawana. On a pêché Mbota trop, on a pêché sous Yomo na Mbota trop. On a pêché sous Nike Niema.
Papa Ngeli. Ngeli. Ah, vous avez filmé Europe, fauteuil jaune. Asimba ngombe. Ngalandisha point na mona tia. T'es au bon dans Ya biso za kalande na système. T'es en sala. Papa Ngeli. Papa Ngeli na pese mbota trop, na pese suma sananga cameraman to sana yawa. Masananga na pese. Mika Malunzi na pese. Il y a la caméra, il est réalisateur. Voilà. Les gars réalisateurs, les gars réels. Na pese mbota to Mika Malunzi na pese mbota trop. Na pesi batu balinga landi japonais mbota to na yo pesa siko nzamba muziki o asalanga lelo landi japonais na koma boye nzamba muziki Koffi Olomide na pe bambota to sikazali na pesi batu balinga landi japonais bambota to na yo pesa susu fe na nga Ogiki Ngombe Airtel Man na staff na nga ne tozawa Toi Impact. Ah, DJ Obama, le meilleur DJ de tous les DJ. Na salué vraiment bête sa musique à Kitoko. Ah, Toi Impact. Na petit DJ Obama mbota to. Na petit na charge. Les noirs. Les noirs na pe mbota to. Oji. OK, merci beaucoup. En tout cas, là c'est Landry Japonais qui vient de faire son entrée. Je vous avais dit vraiment. Avec lui, nous allons parler d'actualité, sauf rien. Et moi aussi, j'en profite pour souhaiter un très grand... Excusez. Le noir comme on est bifalo. Le noir, merci beaucoup. Après, on a ce qu'on appelle famille nanga mobimba libota nanga. Moi c'est nanga Gilles Lubaki. Maman na Sylvain, maman na Jedia. Merci. Okay. Merci beaucoup, très chers fidèles abonnés. Comme je vous avais annoncé au cours de mon annonce, que je suis d'ailleurs avec Landry Japonais, un pionnier de Koffi Olomide. Ensemble avec lui, nous allons parler d'actualité sauf rien. Il va nous expliquer qu'est-ce qui est l'actualité du groupe Quartier Latin cher de Koffi Olomide. Avant de débuter mes questionnaires, je tiens à souhaiter un très grand joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Dorcas Kapenda, application à kilo, ma petite sœur Dorcas Kapenda, application à kilo. En tout cas, Mboteno aussi Ozali, joyeux anniversaire à toi Dorcas Kapenda, application à kilo. Denis Bana, Denis Bata, Bana, le seul ami qui me reste. Et Cynthia Onema Omba, Cynthia Onema Omba, la future députée, en tout cas, nous a dit Simanayo. Landry Japonais, on vient de nous apprendre une information qui circule concernant notre honorable Cindy Leker à Kobeta Ozali concert Nakati Yachango. Ngana opena esaka bato avant to balona pesi na mbote to balinga Landry Japonais. Na yebiso ke concert na matata. Abanika na Tchango te. Na obengisa na bato to ko Cindy. Première fois de la carrière professionnelle. Tu vas dans les millionnaires. OK. Dans les 25 euros dimanche. Dimanche on a baengisa bato to balinga musique bien. Bato to balinga bien. O balinga Cindy Leker. Cindy Leker chante Koffi Olomide na les millionnaires. Et ça no dimanche. To ba dans ville. To bouki en ville. Après wana bana Tchango. Et il y a ma bé. Première fois Cindy Leker a bêta na. Yo le baro première fois. Musicien numéro 1 à Congo. Ah, fallait bêta. La journée de la femme. Héritier bêta kuna. Ça va concert Moussoussou. OK. Journée de la femme. OK. Première fois. Honorable lobby à qui on s'épelle na maman. Na Tchangu. Cindy Leker s'épelle na maman. Et ça na terrain na biso ya Pascal ya Massina. Ah, na municipal. OK, en tout cas, je vous informe vraiment tous ceux qui voudront passer ou participer à ces concerts lorsque vous venez. Donc, la tronçon qui vous amène juste à l'aéroport international de Djili. En arrivant à l'arrêt, ce qu'on appelle Bekatef, il y a une boulangerie Bekatef à côté. Il y a un municipal intérêt de football où va se passer, où va livrer notre honorable Cindy Leker concert Wana. Donc, au outil Likolo, au outil quartier 1, au Kita. Avant comme aéroport international Yandjili, terrain mobo o ezali vraiment ngambu o eskabiso tozaleli, il y a Bekatef boulangerie Bekatef et puis espace municipal mobo zawana ya terrain ya football concert ekobeta. Avec c'est batu tout ya Tchango. Obeta yemo yemo eza Cindy Leker chante Koffi Olomide. Koffi Rosala. Koffi a invité. Ah OK, Koffi sera comme invité. Koffi a invité. Cindy Leker chante Koffi Olomide na kata Tchango. Batu ba yebele bana Tchango bolaksa. Pour madame nanga mo Tchango. OK. Ngape mo na Tchango. Et il n'a pas bien. Tout là, ça bilamba. Tout là, ça va voir chérie. Tout là, ça va voir Noko. Mais ça fait quoi? Parce que ça fait longtemps au Koffi d'abord. Et Salamate. La musique à Congo, Salamate le 8 mars. Bah, tu vas voir là, au boulevard. Oh, boy, dans le restaurant, mon boy.
Oh, après, biso sur le terrain, il y a plein de machines. On a gratuit, billet, et c'est gratuit. Oh, ils sont gratuits. Voilà. Gratuit, tu peux ça, on a député tout. Il y a un ça tout le japonais, banana, toi, tchang. Les numéros, on a 085, 25, 21, 961. Photo qui t'a qu'on a tout ça promotion, les magambo kende. Le 8 mars, il y a un tchang. Banana tchang. Bola sa pouvoir. En tout cas, Bana Changu, comme Landry japonais vient de nous dire, tout ce qui se sent. Moi, na Changu, là, je vois celui qu'on appelle Gouv, le seul vieux qui me reste, Gouv Nzofo. Gouv Nzofo. Nzofo. Ok, le seul vieux qui me Nzofo. Pati Moubenga. Ok, Pati Moubenga, honorable Pati Moubenga. En tout cas, c'est ça, mon vieux Gouv Nzofo. En tout cas, les grands déclarants Mtorobo et Azati. Le seul qui détient le bâton de commandement, le grand monde à Tchangou Gouv Nzofo. Bambo Tennessee Gozali, merci. T'as pas toi si fait tu. Attendez ça. Oh, on a clip mobo, il y a quoi dedans? Vraiment. Ngala tagabla mba kofi ko. Ndechi wo. Yanga sela mo kolombongo ya ebalukaka. Ola tango boye. Oya no bebo. Il y a danger hein. Oya no bebo. Mo kolombongo. Aye. Ya boye. Oya no bebo. Double king. Oh, dimisa yango te boye. Pour ça gaya. Il a pas kofi ba dimisa yango te. Ko o regete. O utana mutu mwale leo. O utana pe. Na fina nga John. Na impact ça. Landry japonais Koffi Olomide auti na mboka bapaya. Ezalaki ndengini. Biso keso to ninga Willy Mandela na kati impact na pembo tato. Na bi omone to saboy. Koffi Olomide na ajo Koffi Olomide ko minango. Eza passe pour valider ba leader mo wona. OK. Et passe na Afrique. Leader mo age na yona. Abeta ba concert na pays ni mususu. OK. Olongo ko beta na pays mususu asate. Ezara Koffi Olomide. Merci. En tout cas merci beaucoup na Koffi Olomide à Ningisi Tanzanie, à Ningisi Botswana, abeti makasi. Donc Koffi Olomide merci beaucoup. Bayambie kitoko. Toujours tourner mon rôle, là ça sera 10-15 des jeunes. On est à qui concert privé ou bien ils allaient privé. Alors ils qui par rapport il y a tourné à ils avaient tourné pendant 10 des jeunes. Et ça bon ouais concert à les jeunes. Bateau ba oleka. Na plateau na bino ba ofanda. OK. Ba olo ba les jeunes des Simbate. Oh les jeunes des Sati ba lo ba suko ba leader na bango ba beta na ba beti na ba Afrique nini. Pour abiso de to beti ya 4 pays Afrique. On ko fa to buka ngo. Ba tout ba réseaux sociaux ba moni. Eza ba ya on ozo tuna. Wala eza ba concert privé ou bien eza privé. OK. Eza concert ya les jeunes. Voilà, contrat, voilà. Contrat ya les jeunes. Voilà. Ne Koffi Olomide beti kitoko na les jeunes, ne ba contrat payé. OK. Eza bongo. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup na Koffi Olomide. Disque des jeunes et puis ça va contrat minen. Merci beaucoup. J'espère que non. Landry japonais a allé vous expliquer, Bisso, vous, tous ceux qui se posaient des questions concernant le déplacement ou les productions de Koffi Olomide à l'étranger. Il vient de nous signaler que non, Koffi Olomide, ce ne sont pas des concerts privés, ce sont des concerts contrats avec contrat. C'est privé. OK. Si vous avez privé, vous avez un concert, vous avez un nzembo moboui. Voilà. Vous avez un nzembo moboui. Et c'est quand même, pour moi, je paye Koffi Olomide, je paye la minute. Et ça, vous avez un tchatcho. Babou, c'est moi kala. Maintenant qu'on fait un petit concert à ça, petit bloc à sika les jeunes. Et ça un contrat signé ma cambouya des jeunes. Il y a les jeunes ils a disque OK et l'équipe a disque tout. Et ça na mutu mususu azana France. Mais ça la promotion les jeunes. Mais azana tana ngote. Agenda ka kayu. Azo retard makamusu voilà. Mais biso na Congo Congo eza munene. Congo eleke Europe. OK. Na munene. Eleke on a nyonso. OK. Congo eleke Europe na Europe on a ko esika mamboka ba patron na vandi. OK. Mike nie masika vandi. Eleke on a ndeni. Ero ba ya misu balali. Ero ba ya misu ba ke cop mo ya pasi. Ero ba ya biso to sala fier. Avo bimana pale avo la muka. Ya piaka. Mais faut maintenant piaka. En bête mo 2 heures de banini mo 1000 balles. Mais mon mimo luka e. Autant musu mutu azana Europe au luka azade. Tout betalo li solo les gens. Te tout solo ninga les jeunes. Promotion les jeunes na kati ya Congo comparant ngote
na promotion c'est ça mandeni. Merci beaucoup. En tout Congo cas, ça munene biso bato do sa promotion awa. Tout ça makasi. mais bien sûr, tout ça la promotion. Alors, vous savez, musique Nabiso, Koffi Olomide, il n'est pas inaperçu. Ou bien musique Nae, Oyomutu, Morota Koyebayango. Koffi Olomide, c'est une légende, son excellence, l'ambassadeur de la culture congolaise. Là, vraiment, il faut bien articuler les mots. Koffi Olomide, c'est un ambassadeur de la culture congolaise. Nous le savons tous actuellement, musique Nabiso, il faut être traversé par horizon. Entre autres, Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique, dans d'autres pays. Mais il y a un problème qui se pose actuellement. Les gens souffrent, il y a marketing, il y a album légende. Oibimaki Folim est à partir de Libanda. Babi légende de Sugikara, awa, Libanda Zobeta Mate. Eh, sobo lobi kutu wana nde okosi. Ngaite, batu. Te oyo toza na solo la vérité. Ok, Yo ne muto kosi. Po bato ba loba neni, les gens ne ebeta te na Congo a. Ok. Mais yo solo lobi bongo, oza premier journaliste to peso merci. Na bato tu ba loba. To pe merci. Merci comment? Merci na ndenge nini. On dimi ke la Libana mboka les gens ne ebeta te. Non, non, ce n'est pas moi. Moi, je ne vis Te pas yo na lobi na merci ko na bisa yo. Yo Yoka. ka, soto ke na Trace Africa. Ko film la premier. Na minute na loba no vraiment. Mais ben, c'est tout à fait normal parce Surtout que... qu'il y a une Europe, voilà. Il y aura la bête là, surtout qu'il y a une Europe. Mais ça, bête, le roi qu'on fait le midi à Zate. Ah, bête à ma classe. Na Congo, ah, bah, mise Moussousou. Na ba leader Moussousou. Bah, comment va DJ na bango privé, na ville wana. Bête à musique nanga. Bête à musique nanga. Bomba ya Kofi. Bomba ya nani. Mais eza bien. Osa journaliste à Liboso. Pe muta Liboso. Alobi ki na kati ya Congo a ko film de beta makasi. Voilà. Merci beaucoup. Ya on a besoin merci ndeni. Ya makasi. Ok. Pour comprendre que les gens n'aiment te beta makasi la ville à Kinshasa. Bon, ça c'était Ezaki sondage au Ghana Salaki par rapport il y a album. Ça te fait comment? Il y a notre DJ, un des grands DJ qui est DJ Amarula. Na poste moro na page, il y a na publication moro na carte, il y a page Alobi. Il y a des gens on a gagné comme on entend comme on cité comme il y a ba musiciens on a été pour ne pas créer des ennuis à ma carrière, je dirais pas à ma carrière mais les incompréhensions par rapport à Yabato Balanabiso. Alobi le moment où Abi il y a un groupe de gens qui vont financer Batou Mbongo et surtout les DJ, les grands bars, les grands louches bars, les grandes boîtes de nuit, les bistrots minés, à Pessi Mbongo, et je dis non, mon Mbongo na Pessi, Betaka musique nanga. Musique il y a mutu tel boko beta. Il y a sur la vérité. Il y a bête le sur la DJ. Afo le bangana on la bête lio. Voilà. Et ça na bateau va commander ni. Ba DJ Mususu, ba koma basi. Comment basi? DJ basi. DJ Moussou Asana na beta miziki. Tia beta miziki. Ayebiki muninga ni mobala ozela ye. Oh. Landi japonais ça solo la vérité ou mamni olobana. Abo beta musique. Na landi japonais so na pela fana na ba DJ. Merci beaucoup. Na ba DJ makasi awa. DJ Obama. Bon meshisus. OK, merci beaucoup. Pour le bel homme est très important. O DJ na Moussou fo ba ilanga pe kombo na ye. OK, c'est bon. Pour le bi il y a d'autres DJ Ali Banda, Achima Karda et Obet Andouli. Mais à moi aussi. À moi aussi. Siko, na ndenge nini yo ye bien. Siko na sens ni bana ba kota ba kamuna ba omobo. Voilà. Ba DJ wana. Mona ville. Bon chance ka ville pe kufa na ngwa. Ah, ville kufa, film de roman ni ba millionnaire ba millionnaire et ba énigme. Et le il est quand parti ya te. Voilà, c'est loyo. Te selonga te selo ba congolais pena tout. Ville so tambo na ville yo kana bisayo. Oya so la vérité. So tambo na ville. O luke suko la 21 jis o zoate. Tenga la piscine na ville. Yo a Bokar, o play. O oji oza negro, oza yaya, oza mamutu ya mboko Congo ya sur la vérité. Moi na chango d'identité. Voilà. Mais ce que tangelanga, likambo na songa landi japonais pe na neni. Porte-parole à Kofi, soda ya Kofi, DSP libinimoko, mutu atambola mboka, yebisanga siko yoka sanga, yebisanga 20 JC. Na ndenga mboka,
petit neti mwasi nanga j'ai lubaki avant na cité na Kimbwala mais ngaka sur la ville yebisanga adresse ni ya ville to na piscine ya ville Gombe ni surtout ville momba esike zali ba Pullman ezali kotanga bongo te so sur na 20 na Pullman o sur na ba bateau sur la te o sur na ba mindele mo koko mo boy ah bon o ba de yake ni ba loger na kati ya Pullman OK tangela ngesiko que moi ça bien or sur la ville aisi mobaye ne mo bien mobaye nanga to ke sur la mo pe muninga na ngambo ya guerre a sur ape na ville tout ça frontanier to fontaine biso na e chichate po chicho melango partout siko piscine na ville banda siko banane bana kitambo ba na ville voilà kende ti na gare centrale tangela nga staff eza na o basala ka bongo qui 20h 19h piscine za ofele nde to mona ba lady na ba cité na biso nde ba wa campagne pour ya si ba cité ne ma campagne déjà ba lady ali ben parti awa to na piscine ba tamba yana Kimbwala mais to na piscine mutako sukola air tout tangana sukola ville esika bon ezali po biso to yebi ba kombo ba to ba sukola 20h au sukola po to yebi yango soki na même lingo sukola 20h au sukola mais ezandeni ofanda wana mais le bas ko petit boto ti banda apesi mbongo na ye ya 18h 19h tanga sika mo place yango lundi japonais j'espère que non ko bungisa ngabo etenga linga mato benda na mabo parce que solo là voilà ville kufa bien sûr que zonga to o lebelo kwana mais ya on a dit que DJ tout OK et le mot c'est important DJ yokate DJ tout abeta na ville a danser te ba patrouille belé ba ko batama na cité OK ba patrouille belé ba patron erreur que fait na mai na mai erreur fait na impact erreur que fait na maloko erreur que fait na kinseso na staff meza piscine mwana mwa kanga été mutafandi calme tous les boss mboka o jamais au mona ville kalela to mona que président moi il ça fait na ville DJ moi boaké ba DJ toi ville ba mpia ke ba DJ ba l'équipe ba DJ cité ba DJ ville ba mpia ke o DJ cité l'équipe ba staff monsieur comme na ba bandali wana coach okangi mais ça va parler mo siko ba yolo wana ba DJ ni nono oyo betili solo o neti DJ no binanga ba ibina makambo te yango mona ke les jeunes ba DJ ba ko ba wangila uzungisi lisu deba oya ba wangila la DJ japonais na bo ba DJ musu basanini complexe ya photo pona nini petit mo aluka fana kana ye akanga photo alaksaki ba photo mo boy oh joueur mo akanga photo na nini boy siko biso bato na ba cité boy toza ba complexe te ba DJ na so ba cité to na ba on les ba DJ mbia OK poani zana beti lao omone soirée mo le gars na France joueur mo ganza boy la nuit yo toke joueur en tant que soirée wana na sepel ezalaki nani ingénieur soko edenga joueur na biso nani Prisnel Kipembe organisaki soirée mombo où on a constaté yoga asko local na kata France na ndenge ni artiste na biso munene boy fali pour bazala yoga sera betelo bino bosola ki bomonika ba photo bomoni pe ba film boyebe makamune lekelate tout le monde est joué ni en côté. C'est là. Malembe c'est là. Les solo est très important. Voilà. Batubola nabiso comme manga boete zala na ngabo. Bien. Prisnel qui peut me asala ki soirée mo bo ezaki ya munene. On a constaté la présence il y a ba grande star footballistique. Il y a de musiciens qui émission. Voilà. Tout solo. To kata mama nam nam. Yoga na beto ska bien. Yoga. Toi la kata party. Voilà. Toi la kata party. Jana edo na longolo papier. Toi la kata party. C'est ça. Ngapa kola ni te mo suis même munene te ngapa na muta papier mouchoir asomi papier mouchoir asombi apangusi ba ba propriétaire mobali na papier mouchoir so za ndeni muta ba miyoyo openta na zolo po miso openta na zolo e bango bato ba mela bilo wana to bano beta yango au moins na soirée wana to mona ba star ba danser ba kota ba daju te nga tsaka munene no Messi bon ba Messi voilà tout le ba Messi mais que ba Neymar na ba Messi to bakanga ba photo yo mona photo ya Messi
Et alors quand on monte sandeni ayi na soirée moboy ko faire ko ya soirée moboy na quartier moboy ya conseil ayi na ngode bilo na kongo mona mamutu danser ezali lo mo le na quartier mo na France wana bana bano babote na France ba bino ngo danser te ezali ya nini eza show lo biso na kata mo fleury yawa neto vanda ba organiser show mo ba DJ ba sangani ba organiser soirée mo munene ba bengisi ba jouer na biso babengisi ba trésor pour tout neto ze trésor pour tout ya tiki ba lebo trésor pour tout ye babengisi ba nani babengisi ba biscotte ezaki bongo mais ce que ça ba jouer musuni au mona été au kangani be photo te si aye wana aye une invitation na été l'invitation a été mutu ba fongolele vraiment bona tapis rouge ba fongolele porte bona mutu ba kiti mundela ba fongolele toya batutu ba okita président de la république so akiti premier président so akoti derrière batutu ba oya wana ambassadeur mo ko yana zane tina mote ambassadeur mo so ko yana ba otepeka na tapis rouge donc c'est-à-dire tapis wana ezala ipona yete za ine po ba tiaki mpona président ego sanobe me okuta ina mutu wana te nabia mutu lokola wangila so akanyi photo zela zana beto botoke musika te ya mwana biso do sala o ko film la mulai so ne akanga photo na mutu ka Messi na journée wana yo mona photo Messi mais quand même tout monde ba Samuel Eto'o c'est azane jouer Samuel Eto'o za danser ane poeta comment ni da mais Messi azane ni a starti lelo poaso betara eko kofi ko fatika apema moi pe moto pe melanga na kofi so ateka ngo. Mais quand même c'est une chose il y a féliciter peu comme on il sera ba grande star bazali bazo bengaye même don ni marapete eza honneur il y a quand même il y a Kofi mona o Kofi asali ba star minene ba bengaye eza honneur a profiter eza soni ya Kofi lo minene ndenge nini yokana bisayo omoni muto zana Kofi pembeni ako matina netinga esika président mo ayena ndeto fandi a mo to fandi awe ba bisinga ke président mo fandi na boîte mo boy naza facilité okotango président sina kotina lupango wango mettre moteur la ça qui a tient limite azate elle est journée wana so ça y danser ba mon attend sur photo ya ba Messi ya ba ni ba joueur Afrique o ba Canada to fana avant na bango to liaka dia la ba photo mo c'est les mbala mbala bango photo des institutions Messi. OK, merci beaucoup. Tout est comme on a les sous ou ezali photo, j'espère que non mon ingénieur les réalisateurs Migra Malundi va pouvoir me balancer cette image. Ya mon anabino obo fabrica au nom de Kofi Fali Ipupa. Na Grammy Award a télémi vraiment boye côté lo wana sala mama ya Grammy Award mais et ça les polémiques ba te bele ba lo banino abanene ko leka akanyi photo alors que non l'artiste yo kana betela yo voilà oya so la vérité voilà biso ba congolais tona complexe mo boy muntu tu asa na mbongo na ye akoza la facilité neni ba obunda ba komba mo ba américain ba obunda OK ala fasi okota yango ata batiango $1000 afuta biya okota yango mutu déjà futi $1000 na ye ala facilité otambola partout. OK et ça bon oh yango na linga ko parce que c'est la solo la vérité ozona c'est ezara bongo. OK mutu asa na mbongo na ye concert o de batie de $2000 ndesi libanda so batie concert mo $1000 ndesi o na Europe on a Amérique on a na Afrique mo boy à part biso na Congo pour biso na Congo to mona mbongo no te danser te pour to liaka ngo mais na to wali bana o na tangilo wana so mutu ma pesi mbongo na ya belé ya concert mo boy apesa to concert mo $200 o $300 ala facilité otambola partout akanga photo na sika pembeni wana mais akanga photo te na mutu oyo asali makambo wana. OK donc ça lene bongo par rapport ya billet ba futaki et ça rende bongo pe ba mission wana olobi wana ba pe na facilité ndeni ala mbongo ko soma billet tamsu ya $1500 et non normal. Merci beaucoup. Très chers fidèles abonnés de Solo la Vérité, ensemble avec Landry Japonais, vous allez vraiment décortiquer où il nous donne les points essentiels qui nous semblaient un peu obscurs. Voilà. Il y a un moment biso to tika na ba retard mo bato ba ko sabiso o ça le Solo la Vérité. Voilà. O ça Landry Japonais soit des spéli binimo ko. To na retard mo ndeni. Biso na Congo awa ba ko tia concert mo boa $200. Mutu mo so afuti $200 to moni danser. Mais ça on danser te. Par rapport au pays mbongo na mboka na pas si. Te biso na Congo to mona to ça le seul pays au na monde entier to mona mbongo na pete.
Oh! Peut tolia on a ba barke, olia on a kanda. Mais mutu musu na Europe so olia mbongo, abeta kalki. Mais biso mine fa ko za mwana te ko pe promo, we biseke promo. No bina photo, atika confiance. Merci beaucoup Landry japonais, j'espère toi qui m'a derrière Ngonga. Animateur na bino place mo vandara. Yesa koloba asomba kitoko. Ah ideo. Merci comment libanda. Voilà. So muta pesi bien na ye. Apesi concert mo $300 $400. Eza danser. Asa facilité au mona nyonso. OK. Oza na salwana. Voilà. Et ça là yo. Ata sika ba ko ba quartier o boxer mo changer bilamba. A mona. Ata liboso porte na ye. Le ba manager ne ba calé. Ya star wana obunda. Merci beaucoup Landry japonais. J'espère il y a là quelques heures awa oyo. Oyebi Taïk. Chanteur moro boya sala penini boy. Auto beta Bercy. Oh, mabe. Excusez, tout ce que les malins mettaient. Maman, voilà, mouangwana. Abeti Bercy na biso papa. Oui, mutamala mabwaki wana. Zela singa na okende. Ngana za mondi, ngana za ngakobete na ngate ke ona monete ngafa na internet. OK, voilà. Ngapongi na ngaya na internet. CNL a presté oh le loba bikeno. Un animateur qui invoque. Mwana ngazana l'axoyi. Ça la seule là pour ça sur la vérité. Mwana ngaki toko. Avec bana tout, ya ba star tout. Il va soda tu vas star tu vas le bela mission na bango oza porte parole à Mike oza porte parole à Saint John oya nani ya kufumi mwana ngai si viens chéri viens au monde au l'accès mon écran oh no bimisera kitoko abia soin out pe sous classe puis na téléphone à contrôler chez nga laksa ngo fasi go na moni vraiment ba kosela o ba mutu yeso la laxie ezandeni au mwana nga maeli nanga ena mutu c'est ça. Les gens ont été au sama kambo papa au sala meilleure classe. OK. Il y a bien. T'as les loyers, il y a ça la rendeni. Il y a ce quoi ça muto ça la ke. Il y a faut graba gâteau ni mo boy. A sali gâteau mon internet. A beta ba 3 millions. Siko o ba leader musu ba sena ba disque moko. Ba o gangela 1 million. Mais est-ce quoi les ba 3 millions. Moi on a image que ça la beti 3 millions. Il y a un téléphone ni en sel. Yé ça. Landry japonais le logo kanaki ngaya le logo kanaki biso commencer photo shalom. C'est ça mais c'est monsieur Congo ba congolais. Sort aussi 1 million. 1 million. A on danser. A ça longue fête. A ben si ba parents. A ben si na bana ne pe misusu. Bana pe ba sa ba be makambuté. Biso to ande lokola Didison. OK. Il y a Del Piro. Il y a bana Kofi. Depuis mon nom à ça Sylvain. Il y a un retard ma bête internet. Aïe que papa ça émission. OK. Mais on a deuxième maternelle. En tout cas félicitations vraiment. C'est Sylvain. En tout cas félicitations mon hier ça va il faut rebunda. Ba opportunité oyo zo raté na bo. O to la via ba sina ndeni ni. Lelo ba tunsu ba ko yate. Et ça là yo ndeni prestation il y a CNL na concert il y a Taïk. Azo boaka bolelo bato lobi keno aye aboaka a évoluer et pas Kofi Olomide. CNL aboaki na dégâts mo ya tembi. Merci CNL. C'est salni. Merci. Alekango. Ya ba congolais na ba congolais. OK. Mais lelo alekango ya mindele. Merci CNL. CNL. Parce que quoi monsieur l'ambassadeur ici et Koti lelo. Atalaki amo. Kofi Olomide. Landry japonais soldat d'esprit. Donc appesi merci za Kofi. Ngana Kofi. Ngana Kofi. Ngana mutu musute. Ngana Kofi. Wa fanda Kofi Olomide. Ngana Kofi oteko bato wa fanda na plateau ya patron no miki niema. Auto le ba yaumo bonenité. Ngana vwe Kofi. Wana na nyona lisuyo pour wana nga utolia avanda na kuna na direction. Ngasko na vwe Kofi andeni. Ya Congo. CNN, merci. CNN, tant on m'a ça présenté à l'Obéni. Aïsi Batougué, bon, mon CNN, ou à Boakanini, générique Yako. Yakofi. Merci beaucoup. Toujours évolué. Ce que ça y est, ma Congolais, Mindele na Mindele. Ce que le numéro 1, Moutasanango, Yabangala.
soki aza danse toza na kati ya Congo toza numéro 1 bangala bayi numéro 1 bangala azali nani azali nani oyebi nayebi te banana nakufaka mabelelisa akufaka ekoma nani akoma kombata vie na siko bokechu bokechu ye wana akoma te ekoma siko moko nani numéro 1 bangala nani kasitanga yebi papa nayebi te azaka pende chi ozaka nayebi ete azaka peli nde otie te nga nayebi ete nga nayebi ete bato baotala biso eza numéro 1 bangala ba comprendre nga kofula ete tozonga vuma na wapela numéro 1 ya bayomi nde nani kisusu mabiala kisusu mabiala nde nani ayimba yode yoda Il a dit japonais. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Lelo Koffi Olomide Oyo a téléméla même binomoko avant les gars à la télé. Soki olobelo au mombo ezali abienté a téléméla rabino. J'espère avoir confrère na yo merveille Rambo akende poto a joki suspension moro boé ko fait peser suspension parce que abandé ko lobela kombo. Mais au cours d'une émission merveille Rambo en tenir ba propos mombo en finga ezali Deniles. Alobi ni keno Deniles moi si na yewana. Babima na nani komono na ebité komone kiminga boy asolo baba biloko wana bomonte pona monsieur l'ambassadeur surtout que bino bolobela monsieur l'ambassadeur pona yeko sala bien te l'air bolo baba sanitaire bongo ebima wana porte-parole nani ya Koffi et pourtant que nos vieux boy na babiloko wana analyse nini oko sala par rapport ya be mission oyo ndeko na yo confrère na yo merveille Rambo azo sala ngala lobara ke merci na merveille Rambo. On peut se merveille Rambo, on peut se merci. Oh, afingani. Alors la vérité. Sur la vérité. Sur la vérité. OK. Alors la vérité. Oh. Bouton ta bête vérité mon tout mo ma bien. Yim ta yebi azagi na ye. Ma beza. Est-il que non avant ça sera ceux qui moi aussi à Bordeaux, ceux qui nini bablo moi bongo. Mais fait yebi bien. Biso za quartier la terre. Tona ma prise nyonso. Mais fait yebi bien. Et puis makamona osala na merveille. Mais mission pour ça monsieur l'ambassadeur atala ngombe. O ambassadeur Koffi Olomide. Koffi Olomide mo autour ko sakanate. Te atala lobi mais mission bino pour ça tant qu'il va porter parole yemo patala. Oh. Koffi Olomide ana 3 bilongo. Koffi Olomide ana 3 bilongo. Voilà to bandi liboso. Elonga liboso. Ana no Antoine. OK. Oui pesa ambassadeur. Maele na ye. OK. Watangi classe mama na ya mama na biso tangi saki mama mi. Yangwana. Oba yanga ba tutu roba. OK. Afina nga ba tutu roba. Mama Marifa ba wifin. Yangwana. Deuxième elonga Koffi. Isa Koffi. OK. Ya ye moko. Olomide ye moko ata ye moko Koffi Olomide makoma sala ya nini. OK. Ya vina ye yo asala isa succès. Troisième elongi. Isa quartier la terre. Voilà. Mais maintenant quartier la terre on a. Elongi muso esa a moment la position to ye Koffi Olomide. A melongi muso ya quartier la terre. Ya muso sala na quartier la terre mais va ça na quartier la terre. On est merveille dans la paix qu'on a rappelé salaire il y a quartier la terre et comme elagé. Bon on fout na Koffi. Yo le biti ou te ko lo bango ah. Salaire to futa ka muntu na compagnie nyonso. Même yo no sana réalisateur na biso nani. OK, Miga. Mutaye biango azate. Na wasana miki nani? Miga nima. Te réalisateur na biso. Kumase. Et Kumase. Moi la pote solo. OK. Kumase. Salaire na zwaka. Yo yebiango. Na réalisateur sakini yo yebiango. Na tuni montate na tuni est-ce que on a beteli yo. Ya on a sona lolo ba mamba ya quartier la terre. OK. Au père Loba, ya Koffi Péali. C'est ça. Au père Loba, ya Antoine Yemo Gwempa Ayali. Ça va, merci. Très cher fidèle. Abonnez comme je vous avais dit, tous les vraiment là, japonais. Oazo Pesabiso, Ozali, actualité, Yakitoko. Merci à toi, à celui qu'on appelle Souzi Moulobo, le seul fait qui me reste, Souzi Moulobo. Merci à toi. Raoul Moulobo, à Kumba, grand prêtre en Europe. Grand prêtre en Europe, tour d'Europe Mobimba.
en direct d'Espagne, Suzy Moulobo et Raoul Moulobo. En tout cas, Bambo Tenabino, Landry japonais. Maramouya Manike, Kouché Limbisi, il y a solo vraiment. Pardon, déjà, la Limbisa, on a vu ça qui C'est déjà dans mon thème. te na mutema mutu mutayeba ngo ate mutema mikeni ma mutayeba ngo ate mutema fena nga Bruno Lubika mbonga pa mutayeba ngo ate mutema Dota de Kana mutayeba ngo ate C'est ça. mutema Yosea Diallo mutayeba ngo ate mutema Jiri ubaki mutayeba ngo ate muto olimbi suna makambo yo moyebi mena maninga batu biso silo limbisi ye utata kobeta te ata nite na vi na ye eza Koffi Olomide ye mbongo baliaka makambo tu eza komba Koffi Olomide babi ya Koffi Olomide babi akuta na okeseni. Merci beaucoup, très cher fidèle. Abonnés, nous sommes presque vraiment nous chitons. Na kati ya émission Nabiso, merci vraiment ba Eneosu Bozwaki Libaku, Yako Landa Ozali émission Nabiso. En tout cas, avant de donner le dernier mot pour cette émission à mon invité, je tiens à remercier toute mon équipe technique, Migra Malunzi. En tout cas, merci pour ces bonnes qualités de travail. Merci à toi, Migeni, ma papa Ngelingeli, pour la confiance. Erkeli, Koumassé, Photo Shalom, Yann Nene. Faut se rabi souvenir de l'autre na Congo pe bonjour ah bonjour to betiko yo masa misu snabia wela ngama benga ba masa misu ba fana ba plateau na bino avana fauteuil jaune alinga lo balo bele biso ba so ko se beto beta obeti ba Nike ngape na te o Nike to Jordan Jordan ngape na ba Gucci ba Nike Evio merci beaucoup na ba Dolce Gabbana ah Japana Yango, Dolce Gabbana. C'est là qui prouve que non, Oza vraiment Nakati il y a. Ouais, c'est la vérité. Voilà, on la vérité. Et c'est mission va jeter. Tant où il y a faux à soldat d'esprit du binimoko. C'est ça. Tant où il y a pas moi qui Hollandais japonais, soldat d'esprit. Merci beaucoup à toutes les personnes au vraiment Bozoki Libaku Yakolananga, joyeux anniversaire à toi Dorcas Kapenda, application Yakilo, ma petite sœur en tout cas. Bah, joyeux anniversaire Nayo, Papa Jacques Midaï, Mboteno vraiment, et Sika Ozali, Anastasia, Aloa, Mère Bio, Nana Dijon, en tout cas, bah, Mboteno vraiment, et Sika Ozali, mon ami Denis Bena, Saint-Denis, le seul ami qui me reste est mon ami Denis Bena, Elvis Okinawa, président, à Sotaba niveau. Merci mon frère, je sais que la promesse est une dette, tu finiras toujours par le réaliser. Merci à toi, honorable Patrick Katengo, et Maître Célestin Ngoma, le secrétaire général du Palou, Bamboteno Sikozali, mon vieux, Bamboteno Sikozali. Landry japonais, Toromoro Manasuka, qui est émission Nabiso, où est solo la vérité. Yomoro Lobaki, Sogi Obimi Boé, Ezali Koffi Olomide. Il n'y a pas longtemps, le genre de Koffi Olomide vient de promulguer une liste en interdisant tous les chroniqueurs, journalistes et de citer leurs noms. Parmi les gens, mais le nom de mon confrère Popol Mupasula, il figurait. Au cours d'une émission, actuellement, Popol Mupasula, il vient de passer dans une émission où on est là. Alobi, Koffi Avavienaye. Il y a le barmabe pour profiter. N'engeni ni Koffi à kotia yé na kati ya liste ya batu o ba ofingate. Est-ce que au moment que nous manière mo boité o ndeko na ngai azolinga assez racheté pas Popol et pas vient biso Koffi Olomide. Wa ngana lo barana opesa pembo tatu na fenanga. Fenanga John malgré combo fenanga John. Oh grand pote John. Ah fenanga biso John. Wana pe ba bomba nga bien mais lo no ebisao. OK. Koffi Olomide aza grand musicien. Koffi Olomide aza ambassadeur en mboka o. Maman Koffi Olomide aza na mboka o bango ba alakate. Ti Koffi Olomide beti ba V12 journaliste moi aza na ate. C'est ça, bana miki. To Koffi Olomide abuna kombo na ye. Ba ba olela te. Ba lela poani. To ba lo ba mabe pona Koffi Olomide. Mais quand même Koffi Olomide aza légende te. Ba ko batanga ko. To bona biso yo kana bisayo. To bona biso. So bato bafula na bango 10 na biso te. Tant qu'on fait ça bisa ba V12. Ba magie. Mutafula ka ba journaliste o. Isara na ngote. Mama ba analyse, isara na ngopete. Mama ba journaliste ba moya ba na bango te.
kofem dia bona kombo na ye bango be sali bango bien nini babanda kotanga siko ba mission na bango bana bango OK so ba bimisa mission na bango mo ya mukie so ba bimisa bifalo na bango mo boye on quand même comment trop bifalo te ya bien mikolo to benga mo bon bifalo OK petanga le noir ba fula bango bon so ba bimisa ba mutu na bango mo ba bibasa ni ba bimisa bango to wana bango to ba journaliste ba danser mabe basa sko réunion to diminuer skoko batiko la komba kofi mais monte que no lobi ke batika ngala ndi japonais taki soda dispa pardon kofi na wana ndenga lobi bo ngana boyango batika la bakomba kofi bafula sko mission na bango so ba bimisa na bango so ba bimisa bango mission mo amukie so ba bimisa mo ba comparer na kofi ba mala bongo so ba bimisa mission mo na Afrique ba pela mission na bango ba kesi na ba kumisaka ba pela succès te bafula bango de confirme la luka bakoko bakomisa pe bakoko na bango wana ne obeti liso la bakoko wana obi que no mikolo Tony Koko Kuntola mon grand frère en tout cas je te dis merci vraiment pour ce beau travail aux Ali Kosala est-ce que bien no mikolo Tony Koko akomi te wana vient na ndi marae Tony Koko c'est mon vieux wana mana lobi on tala TV to boya ba mais Tony Koko c'est mon vieux oye pas ndi marangai bien Tony Koko akepoto tiride na kepoto tiride Baibele. Japonais, tu bêtes dans l'isolo. Oui, mais patron, il y a bête là. Voilà. Et patron pas tout mbabat. Tu as tout mbabat tout est. Patron pas tout na ba question. Maintenant ba tout na ba question te. Ah, bon tous les questions. Ngana bête. À tous les questions. Na bête. Tous les questions. Ndelo binanga ba jeunesse makinani. Nani? Patron pas kina potango là. Ke akena po boko ngole abana ne ko sala kuna. Asali boulot akekuna. To songonan. Bokata ngote. OK, te to kata ngote. Yo wana sao. To beta liso. Oh, to so ya so la fait. Voilà, dans toutes les questions bon. Mais ça c'est là. OK. Comment on dit? Selon la vérité. Mike niema. Abani poto. Na Angola. Te akenda Angola na famille kuna. À partir Angola ndinga kendaka japonais. Moni Tony Koko kitwala aza soda ya DSP di binimoko OK na komisete na chef po mutu nanga mige nema mutu nanga c'est ça mais o to beta o ya ki soda DSP c'est bon la ni japonais OK nga ke pota tirikite merci beaucoup ngana ke pota Dubai te ngana ke meneni aéroport maman nzili maman na kiti maman na Paris France maman OK merci les locaux aussi azolela ou ezali bakoko en tout cas même yone ngozabo o la biso mona no ya kitoko une très jolie fille les locaux sont combien à certain âge au bal ici na mwana pe va porter parole na mwana OK voilà na yebi pardon zela mwana nga na yebi ete nani nga na mwana desi na bota pa kofolo mide nani na ba porter parole nani merveille mbo mwana nga merveille mbo o mwana nga yi merveille oh mwana nga ah en tout cas c'est une information kofolo mide sanga so plaisir nzambe amemela nga siko mwana miki OK merci beaucoup Koffi Olomide a osinga oezali bakoko comment est-ce que tu as jugé l'air koko ya Koffi Olomide ambasi na Nathan baleki na TV bango na smoke ya héritier Watanabe prestation na bango bayembi lelo bazui nuance moko poto yebi pe Koffi Olomide même mwana na ye fali pour pas mo konzaniance Koffi même mo konzaniance mais nuance ya ambasi et comment belisa ba te belé oh ele niasi wane legaki ala même akasa legisi mungwa niasi pe akabongo te première fois mission na Congo que ça va mission tout sonne ah yem talo bageno bo compo batu ba bi musique te ba bi nuance te akeno no ba niveau musu ah ata di maya yema bonde oh niasi yemba papa yosu ko kutena omba so kutena ndalala na kiba pense ah boma we ah pe ba oseka ba battle eza mabe katela te ya biso tukoloba te kiba pense bébé chez toi kama olandi japonais
grand chanteur à GD. Ah. Un grand chanteur, ma vie. Merci beaucoup, je salue mon vieux John, mon vieux John. Yo na ebiswa. Nzamba yebi ndenga salara. Tant qu'on fait le biki, mutalegi sindi de kier na Congo mo mbako yemba awa na ba mibali. Na mututu baleka na quartier la tazate, bato mona o maseki. Yango mo ko follow mide. Ko follow metango ba za nzambe. Bato ko ba kinzamba ko fite. Poza prophète. Ya mukulo ase. Po ila bato na maloba loba. Yango moni ke nzamba salara, juni mo beti. Yo ka mundenga yemba. Ezani. Obela mamaka kwa zamba ba. Merci très chers fidèles et abonnés, nous sommes presque à la fin de notre émission. Yango héritier Wata, merci. Smoke, merci. Yango ta DJ, ba DJ ne ba boire ba MC. Ah on maneta MC. Bala mutabandaki. Nambe bo munene dona biso eboni na chanter. Te misemba pe bon wote. Misa mbaratala. Moi papa mene ba ma kofi. Bolingo lelanga mokimia. Visa ya bomengo bazwaka wapi? Meyo mamwe. Ela samola leader na bino. Yebe leader na mo ba. Ba bomi musique. Merci beaucoup, très chers fidèles abonnés. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous vous signalons que nous étions avec Landry Japonais, avec qui nous avons eu à analyser tout ce qui est actualité. Merci à toi, mon vieux John, malgré que tu as au bombi vraiment comme on a merci Gozali, au Yebi vraiment merci à toi mon vieux. Merci à toi Megeni ma papa Ngeli pour la confiance. En tout cas, nous sommes là toujours pour te donner et donner à nos internautes ce qui est le meilleur. Merci à toutes les personnes qui ont eu cette opportunité de nous suivre. Vraiment là, je vois directement celui qu'on appelle Guy Basket, mon conduit des continents. Guy Basket. Excusez. Et pas Guy Basket, nga boy ko leki ne Fire Basket. Oh, Fire Basket en tout cas en direct. Moi ce qu'on masananga. Ok. Ciao que poto. Merci ba dédicace. Te photo lo babe mon malam. Ok. Fire Basket na bika hotela ngo. Ciao que poto na Rwanda. Ba no pesa pe ba dédicace. Yango na profiter masananga na pesi mbote tu pa fe nanga Ogi Kingombe Airtel Man. Ok. Na pesi mbote pa fe nanga Bruno Lubi Kambonga Popre. Ok. En direct États-Unis. Na pesi mbote tu pa fe nanga venanga Dota Dekana. Na pesi mbote tu pa ya Chanel Lubaki. Nadine Soki. Na pesi madame nanga Gilles Lubaki, maman na Sylvain na Jedia. Na pesi mbote pa ya ba DJ tu Impact. Ba DJ nanga tu DJ Obama. DJ Meshi. Merci beaucoup. Ba DJ Meshi bazawana. Na pesi ba tutu balinga nga passer nanga Johnny Moponzi na matonge na Inza. Na pesi mbote pa ya Papi Tamba. Na pesi mbote pa Boss Canada. Mkonza City na pesi mbote pa Kelly Mbenza. Océan Diallo liboso ne mai sima faut boire kaka. Océan Diallo liboso mai na sima mai toujours. Zambangale maman. Zambangale maman mbote no Océan Diallo. Océan Diallo. Merci beaucoup moi aussi. Bien merci Mbokani. Charles na biso joueur na biso. On a pu en profiter na pesi Junior Baumento. OK. Merci beaucoup. Nous sommes comparés. Tu as comparé bangote bangote basala fierté ya mboko na biso. Bien merci Mbokani Junior Baumento bambote na vraiment. Faut que monsieur boyara bien. Ouais sur la vérité. OK. Oh lobiana a beta ta l'équipe nationale. T'es bon, avec grand joueur. Aga journaliste, aga joueur. Mais joueur malin ba une équipe nationale. Merci beaucoup. Nous sommes là ba Varese. Merci beaucoup. Équipe nationale. OK, nous sommes presque. OK, ba kokité. OK. Ministre sport a kokité. Mais nous sommes bien merci Mbokani. Merci beaucoup. Landry Japonais. Junior Barometo. To pese ka courage nae. Face au la rande. Merci beaucoup Junior Baometo, Landry Japonais lobi fo solo laka. J'en suis Otepa, mon frère, merci vraiment beaucoup. J'en suis Otepa Mbiaka, Mambote no Sigozali, Elvis Okinawa. Pourquoi ne pas aussi dire joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Dorcas Kapenda application Yakilo. Merci à toi. Notre futur honorable Cynthia Onema Omba. Mambote no vraiment. On a sous sa Red Voice. Oui bien. Merci. Bon, on a un sentiment. Ronaldo. Red Voice. OK. Mutunanga. Abanoge, wapesa kofi lokumu. OK, merci beaucoup Migra Malundi. Na pesio vraiment merci pour notre travail na yo. Merci beaucoup. Pas solo la vérité.